Nana motivation mu pour qu'on tazana kati relation non. Pourquoi boya kana ya bibolima ngosila no ngosia na ngonjo to kaka. Pourquoi boya ganga ngana bona ngana lingi na ngote. Tuna bae baleke expérience bae bisao. Moi biloko ozongela. Mila ba premier beli. Pourquoi bachila ka epe ya musu doli prale zakani yango bachaka na kati biloko kisa puku. Eliaka puku biloko wana salaka malaise na pasa kinene libela te puku lokoso. Ba flataka puku bina ba wa mike ba ele mikuwa mo petikala na mafuta na mo ba jina kati ba kitia puku azonga be ko zonga bwanenga motivation ibunge motambo bekpe. Pourquoi kufoka silikwa biloko zongela mama so esili tonton ke bana baso balinga ke silate à chaque fois que ozora bebe mo ya bi mo na basi na bayaka bango ni mutu bayaka ko bomo batu ke boku falwa puku ndiko mobali moi so tikutika mobali so boyana kana eboyana nenga motivation mais pourquoi kufoka be bilikola biloko ezabe boy mo komsuto vani ba beta beli solo angwa wati ezaka be boyete pourquoi be lingi sumu mobali ngote ba bi boloko lingi sumu mobali ngote tika be bele sila pourquoi bi ete abeti tolo ngali balo esilinga na mwa so be esili nzo ane bachaka be de liprani na biloko ne bana ko matima mafuta ya bia boy libala pourquoi kenda kenda puku bonenga motivation muto kanisa ke sila kate e bo ta baka ko benda puku na mukwa yo simba puku ya ozonga bakangami na mutambo ba esike kufaka be puku wana ndeko na ngaso eso boyani na likambo oboyani na mwasi oboyani na mobali kele na olibela doli prana achila kana kati ya bilia linga yo kufa lokwa puku kufaka te tango ko kenda ko benda oturo na ji yango ko tika be mafuta na kati ya mokuwa tango ya kolia boy okanga mananenga motivation imu liwa puku utaka be wana o tuna ngali so puku na yebiso nenga motivation imu biloko zongere bomisaka bandeko na ngai oboya ki boya belibela tuna baye ba lekana experience ba yebisa o libalo ese sila ke sila belibela nana motivation imu puku mutazana kati ya relation ono pourquoi boya kana ya bibolinga ngosila na ngosia na ngonjo to kaka pourquoi boya ganga ngana bona ngana lingi na ngote tuna baye baleke experience baye bisao moi biloko ozongela mila ba premier beli puku bachila ka epe ya musu doli prale zakani yango bachaka na kati biloko kisa puku eliaka puku biloko wana salaka malaise na pasa kinene libela te puku lokoso ba flataka puku bina ba wa mike ba ele mikuwa mo petikala na mafuta na mo ba jina kati ba kitia puku azonga be ko zonga bwanenga motivation ibunge motambo bekpe. Pourquoi kufoka silikwa biloko zongela mama so esili tonton ke bana baso balinga ke silate à chaque fois que ozora bebe mo ya bi mo na basi na bayaka bango ni mutu bayaka ko bomo batu ke boku falwa puku ndiko mobali moi so tikutika mobali so boyana kana eboyana nenga motivation mais pourquoi kufoka be bilikola biloko ezabe boy mo komsuto vani ba beta beli solo angwa wati ezaka be boyete pourquoi be lingi sumu mobali ngote ba bi boloko lingi sumu mobali ngote tika be bele sila pourquoi bi ete abeti tolo ngali balo esilinga na mwa so be esili nzo ane bachaka be de liprani na biloko ne bana ko matima mafuta ya bia boy libala pourquoi kenda puku bonenga motivation muto kanisa ke sila kate e bo ta baka ko benda puku na mukwa yo simba puku ya ozonga bakangami na mutambo ba esike kufaka be puku wana ndeko na ngaso eso boyani na likambo oboyani na mwasi oboyani na mobali kele na olibela doli prana achila kana kati ya bilia linga yo kufa lokwa puku kufaka te tango ko kenda ko benda oturo na ji yango ko tika be mafuta na kati ya mokuwa tango ya kolia boy okanga mananenga motivation imu liwa puku utaka be wana o tuna ngali so puku na yebiso nenga motivation imu biloko zongere bomisaka bandeko na ngai oboya ki boya belibela tuna baye ba lekana experience ba yebisa o libalo ese sila ke sila belibela nana motivation imu puku mutazana kati ya relation ono pourquoi boya kana ya bibolinga ngosila na ngosia na ngonjo to kaka pourquoi boya ganga ngana bona ngana lingi na ngote tuna baye baleke experience baye bisao moi biloko ozongela mila ba premier beli puku bachila ka epe ya musu doli prale zakani yango bachaka na kati biloko kisa puku eliaka puku biloko wana salaka malaise na pasa kinene libela te puku lokoso ba flataka puku bina ba wa mike ba ele mikuwa mo petikala na mafuta na mo ba jina kati ba kitia puku azonga be ko zonga bwanenga motivation ibunge motambo bekpe. Pourquoi kufoka silikwa biloko zongela mama so esili tonton ke bana baso balinga ke silate à chaque fois que ozora bebe mo ya bi mo na basi na bayaka bango ni mutu bayaka ko bomo batu ke boku falwa puku ndiko mobali moi so tikutika
mobali so boya na eboyana nenga motivation mo pourquoi kufaka be bilikola biloka ezabe boy mo comme soto vandi ba beta beli solo angwa wati ezaka be boy pourquoi be lingi sumu mobali yango te babi bolo ko lingi sumu mobali yango te tika be bele sila pourquoi bi ete abeti tolo ngali balo esilinga na mwaso be esili nzo ande ba chaka be de liprani na biloko ne banda ko matima mafuta ya bia boy libala pourquoi kenda kenda pourquoi bolenga motivation mo to kanisa ke sila kate et bon ta baka ko benda puku na mukwa yo simba mpuku ya zonga bakanga mina mutango ba esike kufaka be puku wana ndeko na ngaso eso boyani na likambo oboyani na mwasi oboyani na mobali kele na olibela doli pwana achila kana kati ya bilia linga kyo kufa lokwa puku kufaka te tango ko kenda ko benda otoro na ji yango ko tika be mafuta na kati ya mokuwa tango ya ko lia boy okanga mananenga motivation imo liwa puku utaka be wana o tuna ngali so puku na yebiso nenga motivation imo biloko zongere bomisaka bandeko na ngai oboya ki boya belibela tuna bayeba lekana experience bayebisa libalo ese sila ke sila belibela